tobosani te ke buzoba oyo basali, n'est-ce pas? Tobosani te ke buzoba bango oyo basali eza buzoba oyo ezolakisa barwande basala nini bakota. Yango tosengi boye, s'il vous plaît bana mboka. Tozala vraiment déterminé. Tozala déterminé na objectif oyo toza nango. Tokozala déterminé po tolakisa force ya SID. Tolakisa force ya lamuka boye te. Il faut tolakisa force ya lamuka ke biso toza nsima ya président élu. Tokotika ye moko te. Barwanda basimboka na biso tozo riske lobi surtout ka guerre na Congo central boye te. Tozo riske ba province nyonso ezala déstabiliser boye te. Alors na minute so tozaka na objectif moko. Tobomi buzoba na bango Chilombo oyo basa. Tobomi ba faiblesse na bango oyo basa nango. N'est-ce pas? Pour le moment biso totia mayele ensemble. Yango na lobi boye. Wana sida bundaka te. Esida provokaka te. Esida ayibaka te. Esida defendaka bava. Jour toke na aéroport na kimia tokozonga na kimia. Toyebi ke bamambre mosusu ya parti mosusu bakoya koinfiltre biso te mpo bayebi ke biso tozalaka misu likolo ya me bakoya mpo bayamba président Eli Martin Fa tobundisa bango te parce que aza président ya Congo mobi azaka président ya SID te, n'est-ce pas? Donc détermination eza makasi na parti ya lelo lobby tokosala mobilisation tokozala na place ya vita emandenge na lobby nakotika maloba mpo bandeko mosusu baloba message eza kaka moko week-end eza décisif mpo na biso mpo na mobilisation na retour ya président Martin Fa tobetele maboko lisusu. Peuple congolais oye! Peuple congolais oye! Banda SID oye! Banda le président le Martin Fayulu oye! Nani mokonzi? Nani mokonzi? Kongo ekolobo! Kongo ekolobo! Yango tolobi boye! Mokolo ele 13 papa mama elenge lata kiteni ya pembe na motu oyo elakisaka sini ya pe po ete mokonzi ya mboka le président Eli Martin Fayulu aye na message ya unité nationale eza boye te na yango nalobi boye tozali na bandeko na biso bacordon ya place de résistance oyo baye kotala biso. Le coordonnateur Célestin, cordon ya Sando, aye kotala biso, alingi apesa message na bana ya Mwamba. Yango na bengi le cordon Célé, aya kopesa message pour na bana ya Mwamba. Zidane! Tombola no 4, tombola 4. Zidane! Tokobangisa! Nani mokonzi? Fayulu! Beta maboko makati pona Eli Martin Fayulu. Na Congo mokonzi Martin Fa. Na Congo mokonzi Martin Fa. Soko bosali mokelina. Toya kunata mukie. Bana Congo merci. Lelo tolobaki tokozala awa topesa message ya mokonzi mboka le président Eli Martin Fa. Bakisala les raisons azalaka toujours des raisons bote makambo nyonso ye alobaka bango nasima SID oye peuple congolais ne tombera jamais président Eli Martin Fayulu alobaki na bango tosala réforme na armée baboyaki te baboyaki te tosukiwa yamuka oye président Eli alobaki tokendaki marche awa tobenga na ambassadeur ya Rwanda baboyaki te babeta biso bagaz bakanga biso babeta masaka leo tosukiwa beta maboko na avance tolobaka Kongo eza ya biso tobengisa biso aza tokolobele Chilombo tina tokolobele tina suka nalobaka boye tolobelaka yoko asimba buka lipangu na biso oyo babengi
Monsieur Chilombo. On a 2014 à côté. La ligne d'Ayabisayo, le 23 janvier, na 01. Mandat Chilombo na mayo. Le 23 janvier, na 01. Mandat Chilombo na mayo. Et quoi, le 24, peuple congolais n'a pas. A comment n'a pas congolais n'a pas. Kokobima na nzela ekoya. Monte kopé. Les alikambo Congo. Yango président Martin Fayulu akati batunga na ye pona likambo ya Congo. Pesanga litoi. Pesanga litoi. Kaboye. Biso bayi eside. Toyebi likambo babengi kibala. Mouta memela biso komone mete Tilolo. Paix à son nom. Papete wa Mulumba. Atavana bikonya. Alakisa biso unité nationale bote. Enge bakona Mobutu konda Mobutu. Abana koloba ekolobo. Tatabo. Partibo. Mais ekomi na tangwa Chilombo. Aye koloba. Babomi bande kolanga na kikuti. Ola kindokite. La mouka ne tombera jamais. Comment na kiawa? Zidane bakasena bakatenge bote. Tellement yebaki bayendeko akendaki mba. Asangisi ba. Soka te kuna batu bakufa kite bote. Sina bandundu batu bakufi. Esa te kuna. Esa maboko to avancer. Tu es jaloux. L'amour ne tombera jamais. L'amour ne tombera jamais. Tozali awatina suka. Tozali avant vous. Tomoni effectif alingi amaka. Tozo presa les garçons. Mais toko continuer et faut aller ebe. Et ça maboko makato avancer. Zidane. Congolais oye. Congolais oye. Bana le président Martin Fayulu oye. Nani Mokondi. Nani Mokondi. Congo ekolobo. Congo ekolobo. Voilà. Tolobaka Congo ekolo moko pona kolakisa na baini ya Congo boye. Congo ekoyeba na kokabana soki moke. Congo ekoyeba na kokabana soki moke. Yango tolobi boye. Exécutif na biso Alain Sikatedi azali na biso na kati ya esika alingi apesa message na bandeko na ye ya Momba. Eza boye te? Topesi message na exécutif Alain. Maboko mingi pona biso. Tobundela Congo Tobundela Congo Tobundela Congo pas de résistance, on a fait message. Oh, les alliés Moutouya. Là, on a fait ça quand on a Moamba Boye. Et Moamba, les alliés communes, c'est la province politique, la province politique Fayulu. Oui.
ezali nde na mwamba oyo wapi ndeko Chilombo azwaka fimbu boye te yango toyebisi bango boye bana ya mwamba baokontinue komanifeste 62% oyo ezali bongo topesa kata bokonzi baza ekolo ya 2018 boye te biso banso dimanche oyo ekozala benda bika parce que bandeko oyo bakei kobrade lite ya tata na biso Lumumba pe tata na biso Tshisekedi eseye tobisa bango na pwasa boye te est-ce que boyebi makambo ekoleka na Bunagana to na kati ya Rutshuru lelo boyebi yango te bandeko babengaka bango bazalaka baeleve ya institut professionnel ya Kadiosha bango na monoko na bango Belokuta nayebisaki bino lobi bazwi baimage oyo ya ekobundama na Ukraine bakomi kobalanse na bareseau sociaux mpona kokosa biso ete kuna makambo ekoyinda ezala makambo ya solo toyebisi bango baganyaka guerre na lokuta te baganyaka guerre na réseaux sociaux te baganyaka guerre na bitumba na terrain boye te toyebisi bango ete baaméricain baganyaka bavietnamien baganyaka baaméricain na bitumba na terrain dynamique interne nde yango ekosunga biso tokende oyo wapi kolonga bandeko na biso oyo bato tokoba barwandais boye te toyebisi bango boye communauté internationale bakojouer na frange te bakojouer na chaud na froid tomona ata moto moko te akokondane Rwanda bango nyonso bakotekela minduki bakokotoa bakopetela biso minduki mais kasi peuple baganyaka ye te boye te tata mokonzi mate fala comprendre que peuple nde mokonzi boye te yango omoni atie confiance na ye epai na bino na biso nyonso tozali awa nalingi lokola kola na biso na bilili oyo tobanda kokonfirmele ye tobanda koyebisa ye kaka ke ye nde azali mpe dimanche ekoyinda totombola kaka kate toyebisa ye ke tokozala ye bon retour tobanda kotombola katre bon retour aza koya na sembo na unité nationale na ye nde esengeli kongo ezala bomoko boye te voilà yango tolobi ete bandeko biso tokei kokunda na baémission bakordo bazali ebele awa baplan de résistance batikali koanime awa bokende kosensibilize biso selongo na terrain biso nyonso na bitumba ye kuna aza na bitumba biso mpe na terrain toza na nini na bitumba mpo na biso kongo kokabolaka soko moke te ata koye nani akozwa 1 cm ya Congo te wakoluka bango wakoluka biso eloko tata mokomate faulu akutana biso na terrain boye te nasepeli makasi biso okei natiki kozo itela awa aba baloba ata tokende komona na sikodo botika nango makasi toma bino promotion malamu lobi biso banso na matete oyo tokozala toza na carnaval mpe tozosala makambo na matete oyo nalipo bapa de résistance na tomba si na vita imana tozala ebele pour démontrer à la face du monde que dimanche ekoyinda moamba ekozala soki nsima moke te en tout cas merci na soki wana boko mpe na suite ya programme merci bana eside oye bana le président eli oye bana tata mokonzi ya ekolo oye Congo ekolo bo Congo ekolo bo Congo ekolo bo na yango tolobi boye ozali oyo baye kovisite biso na kati ya esika oyo baye kovisite biso na kati ya esika yango topesi maloba na coordonnateur Christian Itela moko ya bacoordonnateur na biso yangaba azali na message ya kopesa na bandeko na ye ya moka eza boye te maboko mingi mpona cordon Christian Itela. Merci pour la question na yo tozali awa na super lemba biso bayi eside
parti cher ya président Eli Martin Fayoulou. Tu as dit que sensibiliser Batou pour na retour premièrement ya président Eli Martin Fayoulou a Kenya na mikili ya poto tournoi na ye atamboli na Amerika na Europe na Asie maintenant akati tournoi na ye azonga parce que donc ayoki nungu nyoka akoti na kati ya ekolo esengeli ba congolais nyoso baya na nzete poto boma nyoko oyo akoti na kati ya mboka nde mokonzi ya mboka Martin Fayoulou Madidi akokita dimanche na le 13 na 9h na aéroport Anjili nde biso baimboka toali ko sensibiliser peuple congolais to sangana lokola mutu moko poto kende koyamba président Li na koyana ye tokosala marche ya ko soutenir FARDC na biso poto bengana rebelle oyo akoti na mboka ya Rwanda ba soda ya Rwanda. Est-ce que ça si tu as dit qu'à rapport à la population congolaise et qui est bien ma cohésion nationale, nous avons dit que nous autres. Merci de konanga maman journaliste nalobaka boye peuple azali souverain bakonzi baleka kama peuple aleka te tozalaki na Mobutu aleka Muzele pe aleki Joseph Kabila pe aleka Nani Chilombo pe akoleka président Eli Martin Fayoulou azali symbole ya peuple na ya Congo en particulier ya Afrique en général akoki jamais kosakana na peuple akoki jamais kosakana na peuple parce que tolobaka boye ennemi baganake kaka na manduki te okoki ko gagner na diplomatie soki peuple lelo a telemi a décidé gaga mena batu na ye bakotika bunaganda na ye biso loko moko ezali kambu ya arme te ezali kambu ya politique. Pourquoi lobby politique? Rwanda azaka na 33 000 soldats o baza na kata Rwanda mobimba. Or RDC na biso toali na 139 250 militaires ni ezozanga pour que to gagner bitumba ya este soki politique te pena ba korte tangu peuple akotambola na nzela akoloba na monsieur Chilombo lakisa biso ba accord oyo signa na Rwanda lakisa ba accord oyo signa na M23 comme ça tangu Rwanda akomona ke e indi peuple atomboki comité international bakokita Rwanda akoluka abimisa ba soldats na kati ya Bunaganda na Ruchuru pour que kimia ekota na kati ya Congo mboka bakoko na biso. OK, merci. Maman na biso congolaise bandeko ba kolanda banimba yeba tina nini boko sensibiliser population congolaise. Merci beaucoup maman. Tozali awa pona ko sensibiliser peuple pour être mokonzi ya mboka mwana mboka Martin Fayoulou le président Eli akokita na mabele mokolo yenga ezali bongo mokolo le 13 na aéroport Anjili yango ete biso nyonso tu ba congolais nyonso tu ya parti IECD ya coalition Lamuka pe ya parti politique mosusu biso to votaki le président Eli Martin Fayoulou to na aéroport poto yamba le président véritablement Eli le président a élu double fois ba vota qui est na Genève pas ba leader nyonso tout pe biso peuple to yaki ko voter lisusu awa na Kinshasa pe na Congo mobimba yango tolobi boye symbole ya cohésion nationale symbole ya unité symbole ya peuple congolais surtout symbole ya combat azali bongo mona mboka Martin Fayoulou kokita na aéroport mokolo ya le 13 o azali bongo dimanche yango biso nyonso tout ba congolais nyonso tout autres tolinga changement to kendo ya mona mboka pourquoi mona mboka Martin Fayoulou azongi na mboka mona mboka Martin Fayoulou azali na mobembo pour être à sensibiliser le peuple congolais bazali bongo ba diaspora pour na makambo oyo ezali ko pusana pour na ndenge ni mboka ekokamba makasoki ye azui na bokonzi mais akati mobembo na ye akiti awa pour être mboka eza danger tomoni Kagame na baninga na yo ezali bongo Museveni pe na président ya Burundi bazo sala biso moko Jeki Zengi na ndenge nini bazo ya malembe babimisi mwana na bango M23 bazo ya malembe baka bolamboka Congo yango biso ba congolais tolobi nyeti tokati nanu makambu nyonso tout totala na mama mboka to bengana Kagame azali bongo camarade pe ami ya Chilombo to bengana libanda et après nde tozonga na makambu na biso ya mboka po ete toyebi pouvoir oyo eza source ya makambu nyonso tozomona
En 2018, tolobaki ke biso na Kabila esili, to voté bongo changement, to voté bongo mwana mboka Martin Fayulu. Mais monsieur Chilombo a signé un accord diabolique. Oyo zo memi biso na situation o. Yango moni Bunagana ekei, lelo Ruchuru bakasindi nyoso ekei. Yango oyo toyebisaka ye banda 2020 que monsieur Chilombo bengana na ambassadeur ya Rwanda. Tosala ba marche mais Chilombo ayoka te. Abeta biso ba gaz, abeta biso na boloko. Maintenant lelo erni aro bengana Karega. Tangu Ruchuru Bunagana ekei. Toyebisi pe lisusu. Chilombo bengana ambassadeur ya Uganda pe ya Burundi. Mais ti lelo toko yoka te lisolo moko te. Mais toyebi bien que ba GO eko sama na S ezali ba G ya UDPS pe na ba M23. Pourquoi on lobi UDPS? Po Willy Ngoma azoye sabiso tango nyoso tu ke bazalaka contexte na monsieur Chilombo tango azana opposition. Tozongi pe UDPS reconnaîtra combat oya ba M23 kala. Yango moni tango Bunagana kwei ata lisasi moko ebetate. Lisasi moko te betate pourquoi? Po Bunagana ezalaki bongo ba accord ba signaka na monsieur Chilombo. Chilombo tema zoaki pouvoir a bengisaki ba M23 awa ba loger bango awa. Fallait pesa bango mosolo. Na mosolo ba bona ko pesa bango boyete po ko refese yango pesa ki bango Bunagana. Apesi bango Bunagana ba yiba na bango bomengo nyoso tout. Ba sala na bango zo mbongo to ba taxe ba zongisa mosolo. Ba zongisi mosolo na bango yango comme na deuxième phase ya ba accord. Deuxième phase na bango ba accord ezani bazala intégrer na armée. Bazala intégrer na ba service oya Congo ba service nyoso. Yango ekangi monsieur Chilombo singala kingo. Yango toko senga na monsieur Chilombo pour se sauver. Yebisa na ba Kongomani nyoso tout ba corps ni nyos nyaki na Museveni, ba corps ni sinyaki na Kagame, pe ba corps ni nyos nyaki na batu oya Afrique de l'Est pour te sauver. Yango biso etant que ba résistant, biso etant que ba Congolais toko yamba le président Eli Martin Fayulu mokola le 13. Mokola le 13 toko yamba toko sala bongo marche de colère. Marche de colère au banana aéroport Anjili. Peut-être suka na échangeur place nini linu ya tata ekolo oyo abundela mboka oyo. Mais c'est Patrice Lumumba zaki bongo premier ministre à Liboso. Place là tozala wana po ete mwana mboka Martin Fayulu azali symbole ya unité, pe symbole ya combat oyo ya Patrice Emery Lumumba sala po ete opesa message na ye pour la nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon Pandi Sango ya koloba pona ma etali unité nationale ezali boye. Le président élu Martin Fayulu, le commandant du peuple, le président légitimement élu, l'homme de 62%, akoya mokolo le 13 pour nakope sa message ya paix, oazali symbole ya unité nationale. Na motuna otuninga yi na koloba na mokuse, monguna akoti na kati ya mboka. Président élu est tant que symbole ya unité nationale, symbole ya kimia, yango abengi na biso ba Congolais. To sangana po ete to bengana monguna oezali Paul Kagame. Paul Kagame accompagné na frère na ye monsieur Chilombo. Oyo abengelaka biso Kagame frère pe ami oyo ba yembela na stade de martyr. Yango biso jeunesse consciente lobi boye. Tokotika bitumba oyo soki mokete na tentative ya balkanisation oyo monsieur Chilombo na collègue na ye Paul Kagame balingi basala. Biso jeunesse conscient toboyi yango tomoni lolenge bulu yekiali ko créame de l'est comme à l'ouest. Bande kona biso ya Ruchuru bali ko kufa, bande kona biso ya Bunagana bali ko kufa, bande kona biso ya Kwamutu bali ko kufa en permanence. Yango biso tolobi boye tokotika jamais eteni ya Congo e bana ko kende mobeko li kontina na préambule yango elobi boye le Congo restera un et indivisible. Yango biso jeunesse consciente ozui parti wana pona ko bundela ekolo na biso jusqu'à la mort. Soki ekosenga to kufa to kokufa oyo monsieur Chilombo alingi amemela biso toboyi yango. Yango tolobi boye tolandaka lolenge monsieur Chilombo abengaka Kagame frère pe ami. Biso la muka biso bana le président Eli Martin Fayulu toyebisaka e boye expulser monsieur Vincent Karega. Ayokaka biso te lelo monsieur Karega azali expulsé. Mais ya koyebisa bino ezali boye monsieur Karega azali expulsé, mais ba relation diplomatique na Rwanda yali ko continuer to sengi boye
bokatela biso ba relation diplomatique nyonso na Rwanda. Monguna mususu o bali batu bali kobeta kara ezali Monsieur Museveni o ali monguna mosusu ya makasi o ali kobundisa mboka na biso po ete bandeko M23 ba terroriste ya M23 bayebaka kokota na kati na nzela ya Uganda. Yango biso tolobi boye, on ne lâchera jamais aussi longtemps Monsieur Chilombo akoyeba na komema biso na zigzag. Biso jeunesse consciente to boyi tentative ya balkanisation oyo na pesi mbote na ba diaspora nyonso to se mobiliser tozala uni pona ko dégager monguna. Biso ba jeune tozali awa na kati ya Congo to ali ko muye moye pona Congo to sengi na bino ba diaspora bozala na biso elongo po ete toyeba ko bunda etumba oyo na lolenge elongo bani. C'est le cordon Kadiamba plus 243 81 19 40 134 plus 243 81 19 40 134. Bon encouragement na bino, ba conseil na bino, ça me fera énormément plaisir. Merci beaucoup. Biso tozali bandeko ya jeunesse eside matete toyene sika oyo po district na biso ya Moamba bengisaki biso tokutana awa na Super Lemba pona ko mobiliser ba jeune nyonso tokendoko ya président Martin Fayulu na aéroport Anjili. Lelo bapesi biso raison tangu biso tolobaka na ndeko Chilombo na bandeko na ye ya FCC toyesaka bango ke awa bosangani pona kokabola Kongo te, mais bosangani po bomema Kongo liboso bango baboyaka. Tala lelo tosuki wapi babengaka biso toza na haine balobaka tolingi Kongo te, lelo vérité ebimi. Nazopesa message mo muke batebele bayebaka te. Soki lelo toza infiltré ezalaka ndeko Kabila te eze longo na IDPS. Tango Kabila le père ayaka na mboka oyo abenganaka ba Rwandais asalaka fac. Tango asalaka fac azwaka ba soda ya Angola na oyo ya Zimbabwe. Tango ndeko Kabila le père akufi bake na Sun City. L'histoire eza teti. Tango bake na Sun City ndeko Tshisekedi akei asangani na Roberwa RCD Goma bakendaka kuna na Sun City. Yango no monaka to monaka ba général oyo babengaka ba to monaka ba général ebele mususu bakotaka na Sun City wana. Yango to lingi tolo baboye bakosaka biso te na histoire. Soki toza lelo boye eza pe bandeko IDPS ndo alugela biso eloko oyo Roberwa aya ti na siège ya IDPS na limité akota vanda balia bamela basolola makambo nyonso. Lelo biso tu tozosangana tobosani makambo wana. Mais kosangana na biso na bango elakisite ke no tozokoma po tokende kokabola pouvoir. Tozosangana nde mpona korécupérer Bunagana. Tozosangana mpona korécupérer Kongo na biso. Po toyebi ndeko Chilombo azalaka na baje ya mabe. Ndeko Chilombo arula ndeko na biso kamere na farine. Ndeko Chilombo arula ndeko na biso Kabila na farine. Biso ndeko Chilombo kozwa biso te. Toyete po tosangana mpona pouvoir. Mais toyende pona kobengana mungunya toyebisaka bango babengana ambassadeur à Rwanda babeta biso ba gaz babeta biso ba fimbu lelo bapesi biso raison toyebisi lisusu boyeke na politique batangisa biso na campus kobengana ambassadeur elakisite relation diplomatique ekatani toza na posa bokata relation wana bengana la biso pe ambassadeur ya Burundi bengana la biso pe ambassadeur ya Uganda po ba jeo tokolinga yango te. Soki tozoya to sangana pona Congo, mais tozoya te poto sangana pona tokabola pouvoir. Yango na ngana baksa. Bosco Tanga me otoyeba Bosco Tanga me wana. Mutaya na eza IDPS. Bayane makambu ya relation RCD Goma. Yango to mona ba général Bosco Tanga na, to mona ba général Boura, bango ne bayana bango. Merci. Mbote. Nakoloba vraiment wana ezali vraiment lokuta. Le président Eli Azan a tenté ya kokende koluka pouvoir ya Kimoyibi. Biso ndenge toza awa
tozalaka na vérité na munoko na biso. Le président Eli Martin Fayoulou a se décidé qu'il y a kokende na mikili ya poto pona kokende koluka solution ya nation la République démocratique du Congo. Yango lelo to oyaki awa po onako loba clairement na makambo nyonso oyo eza koleka na kati ya mboka na biso principalement na kati ya est du pays. Bandeko na biso ya est baza kokufa tile elo. Monsieur Tshisekedi akendaki ko signer ba accord na ye ya CC oyo biso to olingaki komona te. To yebisaki ndeko Tshisekedi bengana ambassadeur ya Rwanda awa. Lelo aboyaki kobengana ambassadeur ya Rwanda mais kasi lelo apesi biso raison que ezalaki ya solo. Lelo akomi ko olukane ernine akoki ko osala pona bakende. Mais biso message ezaki ya mukolo ya dimanche le 13 novembre 2023 biso nyonso tozali na aéroport ya Njili. Tokokende koyamba le président Eli Martin Fayoulou. Il a été élu en 2018, mais bazwaki pouvoir na biso apesi yango bandeko mosusu. Yango tolobi boye. Le 13 tozali na mobange na marche ya ko soutenir bayi FARDC. Tozan attend ya ko soutenir Tshisekedi te, mais nous sommes derrière la RDC. Toko soutenir bandeko na biso ya FARDC pour na ko olonga guerre oyo eza na kati ya est du pays. Merci beaucoup.